Bote na balani nyonso oba sepela kolanda biso boyebi ki à chaque fois toyaka faire bino to bandaka toujours na mbote parce que ça signe ya okotsa biso na bandako na bino pesa signe la sakeno epenge Fofana pourquoi pas notable à Sankuru abandi a eza émission moko obo komona ki eza un peu différent na tokomi wapi eza émission bo ressenti que non eza jeunesse sans conflit ça dit epenge Fofana na fandi. Comment est-il possible de se retrouver dans un bloc? Mais est-ce qu'il y a un bloc en haut, il y a une valeur? Parce qu'on a une Nathalie, ils ont reconnu ton moni, Patrick est local. Nous sommes allés reconnaître des pouvoirs qui sont satés, ils ont reconnaître des présidents de la République, mais président Oyo a nommé Excellence Costa Moutam. Yo reconnaît ta caractère, mais yo ont ta cop, bâti à charger la communication. C'est là que je dis, Namboko, tu as posé à Batangate, Bentelote, tu as posé à Mouto à Fini, pour prouver Batolobi, à Komina Mutuka, à Komina Ndaku, ce qu'on Mouto à l'Obraza Mayele, et c'est que la boîte à Mayele Naye, il n'y a pas comme à Kofinga. Parce que Mouto, toi, il y a une école à Patrick locale. Soit on dit Patrick local, on dit 1000 francs. Soit on dit 1000 francs, on dit Patrick local. Tant que pas lui France, à comme pas Peter Chani. Allons pas Peter Chani, yemoko a sali école naie. Ce qu'on lelo, balobi soro kei na cabinet ya Excellence Costa Moutam. Ça dit motoazo tia ba kombo abato, motoazo lo bana bato ba komba. Peut même makelele salami nde ba ebisi Excellence keno photo na o ya campagne, italamaki partout. Au lieu à cause de photographe à Sika. Boso aka muto akanga kyo ba photo parce que parmi aba fruits na ye ndo bini ministre ndo ba ko zwa elenge wana so muto a reconnaître ka autorité morale na yo te ndo bino ba porter bolobaka muto a nommé yo parce que manji o comme ministre yo moko ndo yebi ba député ozana bangote mais lelo OK ko zwa muto a finga kabatu c'est que moi je dis que non Fofana epenge naza mutu a deux poids deux mesures te même Pierrot nous la kosongawa bokechu pe akosongawa parce que quand la bokechu yo tiango na cabinet mais marambo aussi c'est vrai mais so ina kosi babi na tweet na azaka na ba photo ya Excellence Moutam mais abandana nous d'abord à ko expliquer bato comment kende élection a gagné peut ayebi passe élection mais azo reconnaître le président de la République. Il y a un peu de sali bloc nanga. Beaucoup de vivre élément chaque jour, dans l'après-midi. So on s'appelle le poste à Kobenga au Bengi. To partager mécanisme. A les amants bako fingate. To banda ko lobela, net lobby. Premier ministre a quoi un gouvernement noyé dans l'Assemblée. To mona kindenge a vu projet noyé a de petit président de l'Assemblée. To ko lobela, ndenge nini na mboko oyo makambo esengeli bato balanda ekomaka théâtre toza na baécole toza na baprofesseur toza na bajournaliste mpona kolimbola anglais mwana oyo alobi akolobaka na anglais aza na droit na ye mais ntango bakei kuna na ba Congo korekrite bato alobaki yaka anglais na bavillageois na bakei na bamatadi na baboma na bakasangulu mwana oyo alobaki kaka anglais. Mambo sérieux théâtre tokolobelango pas to koyako komba na niveau oyo kombo ya jila lengeti alongo inspecteur na musala na ye batieye ekomi ke o alinga koma dauphin azoboma IDPS tokoswana ba invité na ngai mona mboka Abdul mbote ouais mbote monsieur le journaliste Fofana epenge présence na yo na plateau na biso a eza tokomi wapi oui mais a mingi spécial. Tu vas nous lobby là-bas, sujet et actualité. Ou ya ko loba to lobby, ou ya ko condamner to condamner. Bon, présence nangai awa eza soki to télémité pour na Congo, eza na bateau bako bundela Congo na place na bisoté. Donc on est là pour accompagner le président de la République. Ya ko tali sarape malamu, ya ko tali sarape mabe. Moi je le dis tout le temps, le chef de l'État a mal entouré. Pourquoi? Bateau yo bazo combattre baza toujours pene nae. Mais de l'autre côté, tu as une erreur au monde, tu as maboko, yango na pesa l'ICC.
ngungi ya bulaka lokwa babe tele maboko or ke banda ko luka ko bomaye bato baza ba victime bato bazo souffrir eza peuple congolais alors on est là pour na ko lobela peuple lokola mingongo na bango ko magate biso nde ba lobeli na bango soki to lobby c'est par là ba kozwa yango ata à considération afin de compte ba ko sala au peuple ali nango bosenga donc c'est un peu ça. Merci mon mboka mbote ndeko les journalistes okangelongi boende nini oyo eza parlement de boutin oyo eza tokomi wapi te oyo eza spécial moko eko bakisama moko eloko mona tokomi wapi problème ezali que nakangelongi te makambo ezoleka r moko ero tozoyoka ngo na matoi ezosala biso bien te tozoyoka mitema mpasi parce que mboka ozomona oyo ou bien pouvoir oyo bozomona oyo eza na bato basopa makila ba sopa makila ba mususu batikala ba orphelin ba mususu batikali neti un ami à moi auto okonda il y a de cela 2 ans je pense que bano mwamba to perdai moi communauté ça oui akenda nae mais batu mususu sikona minito ndenge ndeko Abdullah Utioloba batikali bazo beta maboko mais place ba yebike bazo sala musala ya dinté bazali ko sala pona ko aider peuple congolais te bazolo ka intérêt na bango pembeni ya mo même mon conscience sait très bien que mon conscience a yebi mais siko il faut biso to banda ko lobela ngo po mo conscience mona ke non makambo nga na yebi na ba o pe baza na cité basi ba yebi yango déjà na ba o pe baza komona bazomona lolenge nga pe na zoma po mo conscience meka kozwa ba décision na e plus vite pona bantourage na ye o moni lobi na sepela ki mingi ndenga nommé directeur à cabinet na ye ndenga nommé vraiment siko il faut abimisela biso cabinet na yana ya sika ameka ko balaye batu tout vraiment bazana vision na été ye moko ayebi bato bazana vision biso to ko kendo forcer te ndenga kaka mentor na ngalo baka to forcer le bon na été ke chaki ngani te mais ayebake banani bazwede te pas ayebi azana kati ya oyeba makambo na nyonso. Merci na lombango ya soni to ya esengo na mboko oyo makambo esengeli sérieux o bato bena batalaka balobi nini ekomaka théâtre metango esengeli baluka saisa baluka sobe baluka papa na biso ba elombe baida bapesa bango mbongo bato baseka basalaka yango te jour wana o balaki coup d'état ngana se trouver dans mon mboka eliezer na yebi pasi na tebe basona na biso nde bazali jour na ba minduki palais de la nation résidence ya mon mboka Vital Kamerhe na komi liboso ya DG ya ANR na komi liboso ya ba service ebele na résidence ya mon mboka Vital Kamerhe babomi policier moko na kati policier moko libanda pe bato na bazui courage ya kobenga bibembe na bango ndenge pe bakufaki toyebi te selon information e bazui mutuka ya basoda oyo ya bagarde ya Vital Kamerhe bakenango nde bazui contact ndenge bademare po bote ya mutuka elakisa te ya mutuka ezopela me bosutuka boye na ndolo théâtre oyo toyoka makambo bato wana bakotaki ndenge nini babandaki ndenge nini ekomi ke o RDC bayebi ko interpréter anglais te. Mais c'est le journaliste le lengo zoloba. Il tient mon à genoux hein. Ezo sala biso nyonso mitema pasi. Pourquoi nazali koyoka motema pasi? Parce que le lengo outi oloba ke baye et pas mon mboka Vital Kamerhe. Babotoli mutuka babomi 2 policiers bazalaki wana. Babotoli te parce que baweli na mutute bazui mutuka. Oui, bazui mutuka o ezaki wana. Moi je me pose des questions. Batwana bazui contact ya mutuka wana ndenge nini? Pe bayebaki ndenge ya mutuka ekopela. Bayebi place contact ezalaki ndenge nini? Ça sont des questions que je me pose. Deuxième chose siko nazo zonga lisusu. Ba policier batikalaki na lupango ya ex-ministre mais ex-VPM ya économie. Bazalaki kaka 2 policiers seulement. Je me pose toujours des questions. Mais comment ça fait-il que bato bazana kati ya lupango ya un ex-ministre? Parce qu'à cette époque-là, le président aujourd'hui Assemblée nationale, Azalaki dans nos présidents, Azalaki, donc le ministre sortant, parce qu'il avait déjà démissionné comme ministre de l'économie. Le président a yo quitté. Moi si n'a pas yo quitté, le pan ou ata suspect mon bobo va sentir te. Parce que nalanda qui explication à madame Amida, a lobby vraiment ceux qui n'a pas 4 heures, ceux qui n'a pas 5 heures de mobile na ko bouger. Aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale a yo kaki makele les drone. Na kati ya likolo ya nini.
Mais je me demande je me demande maintenant ceux qui otali air bango bazali koloba vraiment masolo eleki na lupango ya honorable Vital Kamerhe, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, na air malanga activé direct ya Bluetooth ya nini ya Facebook na yena Palais de la Nation. Ce kotali direct on mona ke direct eza avant makamboyo madame Amida azali ko expliquer. Je me demande maintenant. Donc 4 heures, 3 heures ou bien 5 heures, ni les aliboso. Si Zalaki n'a parlé de la nation, Basali o Basalaki n'a parlé de la nation, Bayo Zonga et pas Vital Kamerhe tondengeni. Nazo ebate pas enyon so nezaka mituna tozo mituna. Si ko to yokoma na moment mususu ezala nini. Bakoya ko attaquer Vital Kamerhe na lupango na sur base de quoi? Ce qui baye ko attaquer peut-être mais c'est Vital Kamerhe pour babo maye. Bakoti na lupango babomi le 2 gardes du corps bazale kiona nini empêcher bango bakota na kati ya ndako ya Vital Kamerhe nazo comprendre la place où on était. On se pose des questions parce que le procès a continué. Il fallait tout l'année na procès peut-être tokozwa biyano na ba mituno nazo mituna siko na kati ya venu ana papa Mbosso azalaki ana le président des bureaux d'âge. Madame Judith face na un corps diplomate na mani de la poste ya Belgique ya Union européenne face na mona Madame Judith azana même quartier na oyo azalaki déjà nommé premier ministre. Jean-Pierre Bemba azana même quartier na mais Vital Kamerhe à l'époque là oyo ba yeko attaquer résidence nae Vital Kamerhe azalaki simple député candidat ya nini ya bureau Assemblée nationale. Je me demande maintenant bakokende ko attaquer sur base de quoi? Parce que cible na bango ezaki chef de l'État. Parce qu'on appelle ça un coup d'État. Balingaki babomande chef de l'État pour bazwa pouvoir ana. Mais je me demande maintenant bakokoma pas honorable Vital Kamerhe ko sala nini. Je me pose des questions sur ça. Ko bomape bagarde nae. Mais ko boya kokota na kati andako. Parce que mais c'est le journaliste tout son analogique. Batu baye ko attaquer ngana ndako basi babomi bagarde nanga. Mais si on est kangi bango bakota na kati anda kunanga. Des questions Zambe ndebe ta chaki fleuve na lupangu. Peut-être on ne sait pas mais tokozwa ba réponse kaka na ba Voilà Abdul. Procès à honte. Procès pesi bato bakanda. Procès talistique na République démocratique du Congo, pays francophone, bato ba yebi anglais te. Na mituni pourquoi ba sengi ata réserve de l'Éternel? Pasteur Moïse Mbi. Et répète naï. Pourquoi va Sengata, honorable Steve Ndikai, honneur cartésien? Un artiste est un professeur, non? Plein de l'autre comme une banne. Bazotan na maternelle, bazotan anglais. Bazo obligé de ordinateur. Tant que tu as poussé en dolo. Attaque l'engé, salondine. Bon, comment on a poussé wana? On a compris qu'ils ont quelque chose qui sera Congo. Comment se fait-il, boyebi bien? Ils ont un sujet américain à 4 singeli bosambisa. Boyebi bien, ba payer belé ba oze la bata la procès wana. Banda ngonga wana nyonso avant ete bocha yango vendredi boluka ki bato mbala mo bakoka ko limbola na lingala tendengeni. Kongo mboka munene boye. Pe ba image zo kende partout dans le monde. Ba mona ete procès à lolenge ya bongo oyo batu ba meki ko assassiner un chef de l'État en fonction. Mais et comme aboye bokomi ko luka bato bakolimbola na lingala soni ya dega wana anglais kato plutôt donc ezo yebana te o eza procès ou bien komi mangobo so zo tali na ba TikTok na ba réseaux sociaux bazu parti ya ba vidéo wana ba partager ngo bato babandi ko seka peuple ali komi tuna lobi na bato yo ba tenter ko éliminer via mokonzi ya mboka mais procès scénario ndenge mona babilo to sala ba TikTok ndenge mona babilo ko totala ba comédien ndenge mona babilo ko totala ka Jérémy c'est le nom encore c'est qui c'est Jérémy Jérémy Chaban ou ba comédien sala ka tomo ya na procès ya eloko ya mutu ya bongo. Là où j'étais vraiment je me suis dit Congo to mesana na biso to fingana to mesana na biso to zala humilié aussi pour ajouter quelque chose Tommy tout na rappelé question omoni ya lwa na lupango na la na yebi koto na tcha ba téléphone na nga na tcha mbongo ceci cela so moyibi azo akoti ayebi ke pes na tcha téléphone yango pes na bomba mbongo yango c'est que moyibi wana banda déjà koya kolandela c'est de même na Christian Malanga ce qui veut dire Christian Malanga azala déjà awa na bato ba yeba qui pour que ba yeba
kotalisa ye ke po kota boye fo bimela boye obaluka boye ozongela boye pour que osala eloko il faut sala boye. Ce qui veut dire il y a des complices. Avant tokoma na lupango ya Vital Kamerhe to bandanano pour que Christian Malanga na mandoki na bateni bakota bana yango bayedaki bango bana yango ba facilité fungola raté moye batandenge bakangela ko akona criminel yango ndenge ni voilà porte yo fungola tande to za studio to komi wa pibu place au climatiseur est installé ou yebite au moins il faut ba installer yo pe ya ko kamwa eza batiki esprit de vie bayaki nango Abdul mutu yokoza na beauté comme ça problème ya batterie zate mais comment bato batiki esprit de vie tant de comme na tongo na mona mboki eleze esprit de vie baye nango batiki liboso ya Vital Kamerhe ba bazui mutu ka ba policier tant police ya cette fille qui est bazo sanele bato ba bendi bibembe na bango makila ozoma ndenge ya ko benda ba tie na mutu ka ya police pe ba démarrer ba kenango yebisanga ta quand même voilà yango na lobby il faut que mituna. Oui, tout le monde a Christian Malanga. Mais banani yango bazalaki na sima Christian Malanga. Banani yango babande ko aider Christian Malanga. Procès wana ebondi makambo ebele na ko pesa yo même combo. To moni vendredi ezalaki identification ya ba assaillant wana. Mais na kati wana soki bozi bo remarquer ezala mutu moko to moni été. Soki bozi bo landeli mutu moko monanité. Le monsieur en question combo na ye Enzangi Youssouf. Yenda Zali. Voilà. Aza coordonnateur ya mouvement na PN muta recrutaka ba jeune na kata mouvement ya Zaïre. Bayaki ko filmer o alobaki eloko moko. Balobaki na Christian Malanga. Soki abomi Jean-Pierre Bemba Goma. Abomi Vital Kamerhe. Abomi Madame Judith Tuluka Suminwa. Bakobenga ye pour que ba commissaire président. Banani yango ba prometaki Christian Malanga. Mais c'est Nzangi Youssouf Azabra ya Christian Malanga. Ce qui veut dire ayebi batuana pe ayebi bato ba collaborer avec na Christian Malanga. Mais total na procès il y a eu des gens au bazali ko se présenter na cadre d'identification avant était keba qui n'est plus na procès wana. Mais totikali comment na monsieur Nzangi Youssouf te akeywa. Dans le premier jour. Voilà, premier jour, soit babomie to bakinisie to baliko bomba mai o ya yebi pour que ebima na poisate. Tant de gens ba remarquer en ote ngana remarquer mais c'est Nzangi. Mais ça la ondeli. Atikali komona na makambo ezata kia ba yibi tondolo to ba yibi loso. Eza tentative mon frère ya ko bomba président o aza na énergie o aza na exercice pe président o aza élu. Pas qu'il y a un coup d'état pas mozo mo mambongo ndela légèreté moko boy. Hein papa bomoni légèreté bandara wapi et bandara na niveau ya likolo et kitarati na se ngana on le bana mokonza mboka ana pouvoir moko le plus combattu azana conseiller en matière de sécurité na ye ou a remplacer si c'est François Béa voilà pourquoi conseiller wana akoki ko créer équipe moko te pour que banda ko contrôler tout le monde aujourd'hui tozi tomoni bazwa Jean-Jacques Mamba nommé en 2018 comme conseiller en matière de défense et sécurité, il y a Moïse Katumbi. Na évité Moïse Katumbi. Azana conseiller en matière de sécurité et défense. Tu as évité sur l'Ingue Bombani Nakati. En 2018, par après, tu as commandé le même monsieur Oyazoa Telema Kolobaete qui est la République démocratique du Congo est agressé par le Rwanda. C'est que le président Tshisekedi Ali Kolobaete que nous sommes agressés par le Rwanda. Il y a Bandaki Kobo Yango, puisque tu as dit opposition Babundara pour qui baboto la pouvoir. Mais ndenge ni bazo muto azala kati ya opposition bachaye azala conseiller na kati ya service ya ANR ya mboka ya Congo tolo banana tabiso moko bachaye conseiller kuna bapesie mutuka ya marque ya Hyundai même mutuko bapesie yangonde ba Christian Malanga ba utiliser yango pour que kokota na palais de la nation to ko ki komona ba opposa ba bandai kozala déjà bien informé avant que ANR asala eloko. Avant que Anera Luka kanga mutubu, avant que Anera Luka bimisa dossier à mutubu. On va aller na TV là. Non ba banda ki koyeba déjà, banda koyeba nga partir anani. Mais pour na kati ya Aner mutuna banga zalaki. Le même mutuna bango a facilité pour ba Luka baboma un chef de l'État en fonction. Est-ce que le président Tshisekedi azalaki au courant que monsieur Jean-Jacques Wondo azalaki na kati ya Aner tant que conseiller. Azalaki na accès na système de sécurité en mboka na biso. Besoin de la place ma belle bandit. Donc moi je le dis suivi exaté.
Donc, ceux qui likolo, bazolandela makambo te, nde mutu ezobotisa misisa na mabe na mboka. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à comprendre. Ndenge nini baye koyeba ete, mais c'est Jean-Jacques Wondo aza des mèches na Christian Malanga. C'est parce que le téléphone est trahi. Ouais. Bato bazoyeba te se nini elekanaki pour que Christian Malanga kufa. Est-ce que vous avez condimé tant que vous avez même moi dans le procès, vous avez condimé que moi noyo a confisqué penda papa ou à Longolier depuis Amérique ceux qui voient payer na ye aw. Pe moi non babi ça très dangereux papa ne pas nous préparer na âge assez. Tu as commandé na automatique Amérique ya aw. Yo pe nous condimé tant que vous avez moni Christian Malanda tant que zo bana payer des nations qui non ça pas munene. Asa ina mande futa. Voilà. Asa ina mande futa. Moto tout à la vidéo même tant qu'on simi arme to la mukana mboka sika bato sika kovona na mbanga mais ebembo ba ola sabiso azana mandefu et ils ont dit tant qu'on ba vidéo à Christian Malanda eza yé planda kufi. Bon là en particulier pour être honnête et franc, je ne pense pas que le corps est vraiment Christian Malanga. Pourquoi je l'ai dit? Christian Malanga a parlé de la nation, Christian Malanga a dit qu'il a mandé Fumulaïté. Ndenge nini muto bazu ba bomie ba memie na mort ka komi na mandé Fumulaï. Est-ce que massa c'est bot ça mandé fou? To massa c'est comme il pousse poil ou directement sur ba betcho ba mandé fezwe koli. Je n'arrive pas à comprendre personne qui botali attitude. Ya mwana Christian Malanga, kombo na ezali Marcel Malanga. Attitude na le kola muto akufeli papate. Attitude na comme muto azana matanga te. Ce qui peut bozi bolandeli mama oyo abota Marcel Malanga. Attitude na lokola muto azo kufeli mobile na ya kalate. Attitude ya mwasi musu ya Christian Malanga oyo pe j'apprends que c'est un militaire bien formé. Bon on a ba photo ali kosi mamando qui avait Christian Malanga. Mais tu te comment on a ta vidéo te place moi si na yana ali kolela. Tu te comment on a ta vidéo moko te oh que famille vraiment Malanga bali ko sala matanga. Ngana ali komi tuna na vidéo ezo tambola ki kesho ezamoko. Est-ce que bandeko ba ministère biso na ba vidéo ezo tamboli ki baza famille ya Christian Malanga? Est-ce que bazali kolela beaucoup ya Christian Malanga to bali kolela beaucoup ya mwana na bango Marcel Malanga? To mituna procès wana yani ko bombela biso ba makambo ebele. Yango bomoni monsieur Zangi Youssouf ali komona na te. Moi je le dis mokonzi mboka landela procès de près. Je ne pense même pas que ko ministère biso makambo minene. Bato ba se retrouva ki na clique wana o ba recruter ki bango. So bolandeli bato wana baza bato moko boye baza na métier moko ya maboko ba yekola. Ba bengi saki bango ba yebisaki bango no bo kende bo sala moi c'est là ba métier na bino. Bo sala moi musala mo boye ba ko futa bino mbongo to ebinda kwa nganga so koti déjà moyo bimaizate et sengolo sala makambo nyonso pardon et sengolo sala makambo nyonso nganga akoloba na o sala. Donc ce qui veut dire tango ba ye et bon ngani bo comme makambo mindo tina bateni. Moyeba kima moyeba sala bozala kite do bazala ki obligé ya ko ndima ko sala makambo ba yebisaki bango basala. Mais na kati wana soki bozi bolandeli malam. Est-ce que coup d'état sale makaya lolenge ya bongo? Il y a la majorité à Congolais bali koloba non, eza coup d'état té, eza scénario inventé par lui-même le président Tshisekedi. Parce que coup d'état ya bongo ezala raté. So bolandeli ba paramètres nyo sezo mona na scénario. Mais boye ba peke na kati ya scénario pe mutu akufaka. Est-ce que bali kolandela makambo wana malamu? Est-ce que le président Tshisekedi ali kolandela makambo wana malamu? Oui, Pangola kendaka na koseka. Voilà. Zo seka Pangola kende. Premier jour ya procès eza comédie na comédie, scénario na scénario. Et bon deuxième jour kozala ndenge nini? C'est par là je le dis mokonzi mboka landela makambo yo po eloko esalaka pasi eza mbeli o batubi na sima mokongo te. Eza après avoir battu bio kobaluka komona elongia mutazo tubio yango ne mtesala rapasi. Dans le président c'est que de sengela tala entourage nae. Procès wana e koneka lolenge ba procès nyoso to yeba na Congo scénario pe aventure. Voilà, scénario aventure. Lolenge moko na ya matata ponyo. Procès matata ponyo kenda wapi? Il y a 100 jours. Voilà. Donc ndenge moko do biso to mona ngolo wa ba scénario po e bandele bandi mabebe ngo suke kozala ndenge ni. Merci wana ezamo na mboka Abdul na banza keno o alingi penda abenga biso o alinga contribuer toza en direct soko lingo benga tokoyamba pourquoi pas toyamba te toyamba toyo kapé olingo partager ni na biso mona mboka lobby na assemblée nationale tokomona ba drapeau tokomona nde bato bakola ta ba veste aussi ta population bazozela
dollar rekita so personne zolinga amona bilanga na bango dozo moya Sénégal président vi cortège aké bilanga ya loso bilanga ya pondu mais en même temps bino be koto bozo sambaka olieba lobela gouvernement bon ndeni ndeko les arabimité même yemo mukolo kombo alobi eloko asepeli kaka ezana ba congolais musu balinga ndeko eliezer lobby na assemblée pour bongisi veste pour premier ministre ya lobby na kati assemblée lobby tokozala parce que toza ba congolais bazobenga ngo parler du peuple na ipena kozala peuple yango ezande biso na bango nyonso bazako na parce bao bazalaka kuna ezalaka échantillon na biso tokoki kokende biso nyonso kuna plus de 200 millions tozali to endovanda na kati ndako na te tozwaka échantillon moko boy totindaka malgré échantillon na bazo sala musala ezo sepelisa biso te. Pourquoi nazoloba parce que c'est 100% ba député baza na kati assemblée nationale na biso babi kope bandi président assemblée mo atamboli au moins 10% bazo obligé 20 000 au moins 10% de bazo travailler on a installé gouvernement nazo comme place wana mona mboka au moins 10% de bazo travailler pour l'intérêt na biso les 90% baende kotondisa mabomo na bango parce que bayebisi bango ke une fois zo comme na Kinshasa zo yana bilamba na viva abike na Kinshasa na kota palissade na kota 40 000 système non après bazo kata bino ne boye na nyoso na république nazo koma po na expliquer les systèmes là ezabiso batoto changote système o ezali na kati assemblée nationale oyo ezali koyokana eza système ebanda depuis longtemps et Kabila pesa mutu ko felete papa Kabila pesa député mutu toyebi comment toyebi mode azwara mutuka toyebi mode déclaratoire ya batwana no pesa mutu ko fele toyebi comment batwana babandaki coopérer na kati mboko toyebi lolenge babandaki coopérer bango nyonso mais le problème est que batika kokosake mi omoni mituko bapesa banisano bapesa ka bato liboso cela ne veut pas dire que bapesa bato babandaki kokata bango bambongo moi je dis non bazana façon bapesa la bato mitukana bayebi pourquoi bapesa ezalaki kana mandat ya aujourd'hui encore le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe non c'était en 2007 je pense bazwa ba Nissan pétrole oyo bazo tambo lelo comme mais eloko tozo eloko nga ezo salanga pas ces années ba député bazo yoka ke ba investir gouvernement parce que koto yo peuple ndé bazo souffrir bango bavandi balobi ke non bakoki ko investir gouvernement te parce que gouvernement là peuple ba sepeli nangote bien bon balobi très bien gouvernement na peuple ba sepeli nangote mais peuple ba yebisaki bango ke bureau bozo chan assemblée na to sepeli nangote est-ce que ba yoke la peuple te bureau na ezawana ba voter les présidents de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe azawana on est à élection to zaika nomination de place nazo représenter ka des places siko nazo komana ba député no mona sikoyo nani théâtre ba député bazali ko sala na kati ya république mais toye komona quelque part bazo sala déclaration moko pour ba député bake bazala le journal lobby bakende ko installer gouvernement. Place dans mon élu chez Zani. Il paraît-il, le chef de l'État a pesaki ordre. Il fallait pas installer le gouvernement lobby les 11. Mais ce qu'on a communiqué, le lingue ba député bazali ko ça la communiqué. Bazo ça la communiqué, c'est comme si il donne outil pas na bango. Et outil pas. Donc bazo effacer chef de l'État. Comme si il ne savait pas président de l'Assemblée parce que non, je dis non. Si c'était pour ça, le président de l'Assemblée, il fallait stopper ma signature au Babandaki qu'on signait déjà pour gouvernement. Donc, Babandaki côté les a déjà signature et chef de l'État. Talana nos degrés à courage. Talana nos degrés à courage. Il y a yo député aucun de côté les la décision et chef de l'État. Oui, exactement. Nazo comprendre te. Nazo comprendre te na makambo. Tozo sala na kati mboko. Député azo télémé la signature. Donc chef de l'État il faut abandonner la signature naie. Même FCC cache à l'époque. Le chef de l'État avait signé ba ordonnance. Oh ba vandi ça pendant 6 mois. Mais le chef de l'État a tiré la ordonnance te. Mais aujourd'hui l'IDPS majorité na kati Assemblée nationale, les députés bazo télémé. Les députés bazo télémé la décision. Vous avez un orgueil à bomisi ba député, bomisi ba sénateur. Nazo comme place wana. Ba valeur nini parce que na minute majorité
majorité il y a Union Sacrée et ça dirigé par Augustin Kabouya Chingoma. Donc c'est bien lui qui peut prendre des décisions. Mais on trouve que le président de l'Assemblée nationale était en train de prendre des décisions place à Augustin Kabouya. Donc à ce moment donc on jouer dans l'Assemblée, on jouer dans Union Sacrée. Oui, parce que na moni en lobby herba kendaki kokutana na madame Judith. Lobby herba kutani na madame Judith normalement ndenge ba bengisaki ba député ya Union Sacrée. Député ya Union Sacrée mutu alingaki vraiment azwa parole à Bandako. On lobby kana bima pour le premier ministre, le président de l'Assemblée avait refusé. Il avait refusé. Mais Moutoualinga qui a sa parole place wana, le président de la majorité, c'est Augustin Kabouya. Aux hommes de l'Assemblée nationale, le but de va installer le gouvernement. Mais je ne trouve pas que Bazana Vimoulaï n'a qu'à s'assembler s'ils vont continuer comme ça. Du moins que les députés vont comprendre, vont changer le système na bango ya coopérer. T'as la déclaration au Nazali Koloba, mais c'est les journalistes. Quand je parle de ces déclarations-là, au lieu de ça, la déclaration à l'Union Sacrée, mais c'est APC1, APCR. Oyo ezali créé par le président de l'Assemblée nationale, majorité a créé majorité a créé na kati ya majorité bangonde bato ba pesi déclaration pour ebima comme si décision ya ko installer gouvernement ezo utande pa na bango ezo utande pa na bango uté pas chef nani sikoazo ko sanani mais bangonde bakoyeba pona nini na solo bangonde bakoyeba po biso peuple tozali sous likolo alisu po makambo tozolo bo bazo mituna ke donc bazali ko analyser makambo tozo sala oui tozali ko vanda pe ko analyser makambo bozo sala chaque jour. Merci bobandi wolela kasiko mona moka Abdou tolelité nani azoko sanani jewezo kende na assemblée o président de la République akutu ngazali na posate président de la République est mort pendant 3 mois après singa mais yemo na mutema na bige président ka ko pona ite poso ka pona ki ye ananga lo bateke bino na bino mutamboke de nanu ko solo nani azoko sanani natika la kaka wana yo mbosko ko fungo ya bisonzela bon ngana koloba nani azoko sanani na politique do mono omoni Union Sacrée za pour na peuple congolais. Union Sacrée eza pour na positionnement ya ba politicien. Union Sacrée eza cadeau ya ba toyo ba bundisa IDPS à l'époque IDPS na opposition. Ce qui bozi botel na kopé ça comme exemple. Papa Mbosso azalaki président du parlement. Atali amoni a Union Sacrée décidé pour que mutu mususu remplacer wana. Yé pas le biloko anga nazalaki na otika maboko pamba te fo pe sangelo mususu. A se retrouver nani deuxième vice-président ya parlement. Toye de même. Pour sangoye voilà. Pour que Union Sacrée le pays ne peut jamais se développer na ba politicien toza na bango na Congo. Toye siko na Sama Lokonde azalaki premier ministre. Place bazwa qui moi je connais Sama Lokonde azamuta Katumbi. Après avoir ba bendaye et Katumbi azwa moni lokola Sama Lokonde a komi pesa trop na pouvoir, ba ça le quoi ba lâcher mais Sama Lokonde est toujours avec Moïse Katumbi. Atali Kazala premier ministre. Le président Tshisekedi a décidé que tia moi na moi si pour comme premier ministre madame Judith Tuluka Soumino. Ça m'a le compte à Atali le quoi ngana okipa qui fonction na otika la maboko pamba te ye wana ke nini na comme président ya Sénat. Ce qui possible landel na kati wana musique. Et comme musique. C'est question comme mituna. Tangu bato ba uti bisika oyo ya bato ba soutenir Kabila ba uti na ngambo ya bato Kabila. Bakomi kowele la siko bangonde bazala kanetil na ba papa o bateka mapango pour soutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba kanetil na ba mama o babungisa bana na bango pona ko soutenir IDPS kanetil na ba yaya oyo na IDPS ba jeune belé batangité hein mais pour ba pouvoir IDPS a réfléchi comment autant ça peut ba jeune mais pour no bambali banga na tango ya opposition est-ce que banda ko lukabaye ba koza diplômé est-ce que banda ko lukabaye ba koza licencié bato bazalaka ba licencié bazala na simat mais bato bazala liboso eza ba oyo lelo bazolo ba kibotanga to bana mososo mais to tout na no eloko moko chaleur oyo lelo komi na lopango na mituka est-ce que Kabila tuna ki ebisanga oza licencié oza diplômé papa Pipungu voilà aujourd'hui pour IDPS ba récompenser ba oyo ba bunda pour bazalaka na espoir que IDPS a besoin pouvoir. Et comme aboye boye la biso ba diplôme d'état na bino boye la biso nani voilà expérience mais
ngai eloko na salite na une expérience ndenge nini. Non, on a travaillé dans la société. Vous pouvez pouvoir, ministre a sali 5 ans. Le seul ministre, écoute, Yves Boukoul. Voilà. C'est tout à ma casse, vous avez sali 5 ans. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, bateau babunda ma casse na IDPS, bazo servir bango et pas ba voisin. Nanda ko bazo liate. Ndesi ko ba voisin wana bazo force pour baye komona ke loko la bango ba reconnaître bango te ceux qui biso tozu bango nde ba la force na biso. Aujourd'hui le kozo qui s'achève de l'été zani. Ils ont pensé que babunda baza ko se retrouver té. Aujourd'hui ba se retrouver, ils ont ba yebi ata gaz à l'époque à Kabila. Ba vanda ba olia ba mbongo ba shawama ba batu ba voyou. Les ba on ba koma ba yandroit ya pouvoir mais ba baza ba véritable ba yandroit baza wapi. Et tiens tu sais que di place ya zali na lirita aza kolela wa mituna lobi ah tu mausolée a pas ma bossi. Voilà aza lela zo mituna lobi. Mausolée a tiseke di tili. Li on na sala ke zala ki pona servir pour servir bateau babundisa to bateau babomangai et tiens nazolela bana bateau ba sacrifier bo jeunesse na bango pour que IDPS soit pouvoir lelo IDPS soit pouvoir bango baza wapi parfois ça la biso passe mingi na mawa ceux qui bosi bolandi union sacrée za composé na banani bateau ba uta na ensemble bateau ba uta na PPRD bateau bazu ba uta na AFDC ba tulukwebu bateau wana nyoso bazalaka na kati ya pouvoir ya Joseph Kabila aujourd'hui bango bakoma ba bénéficiaire siko bolo bananga ki bobenya na Joseph Kabila a toujours aux affaires. C'est Joseph Kabila azana se ya kati ya union sacrée. Mon ami Abdoul, merci. Nalobi to chité à Amos Lubaki, s'il te plaît. Comment est-il possible qu'on a fondé dans cette analyse pour appeler des générations sans conflit tout le barabna bosolo. Il y a bien tout lobby, il y a mabé tout télémélé en pour qui n'a pas été. Papa n'a pas dit la linguette. On y va le la valeur, ba maramboiso sala. Souci n'est que le ministère de la justice et makasi ya ko accompagner maramboiso sala. Mais le comique j'ai la linguette alinga zo IDPS, j'ai la linguette anga comme dauphin chef de l'état. Je dois poser là un mandat na plein. Si ko bino attaquer jeunesse moko. Oh que no boza penda déterminé na kolobela mboka, kolobela ba valeur. Ya on a dit que non génération sans conflit. Penge Fofananda alobiam. J'ai la linguette. Azo mérité même monument basali la. Kombo natana beko le premier balobela yango. Mais économique balongoli place aza. Nabi ya Congo mambo ya koseka bato baseka kate. Mais oya mutuya de batie koseka. Neti mambo ji la linguette azo sala. Oyo to nana hebaga IGF. So le économique j'ai la linguette. Alinga koma président IDPS. J'ai la linguette, elle a comme de faire chef de l'État. A commis un bon belé. Est-ce que Marambo a dit que le pour Gilles la linguette ou peut-être c'est la valeur tout mon salaire sur ça. Yo yambi Marambo andine. Et ça va m'appeler quand même. Est-ce que yo ki yango? Bon, na yo ki yango, oyebi na Congo. Soko lingi ba chao kate sala Marambo mabe. So sali Marambo malamu. Ndemu te ko bende la yo popularité. Pe popularité na so bende liyo yeba ki comme liyo bitumba. C'est de même avec Gilles la linguette. Aujourd'hui, tant que tu as budget en boka 16 milliards, pour comme 16 milliards. Na mupanzi Gilles la linguette azalaki banda ko kanga ba miyibi ba yiba te pour que mbongo kina libenga l'état. Tu as découragé ba te. Voilà. Oh yibi ata oke boloko bimi, mais ba yibi ko za moyibi. Voilà. Aujourd'hui ba te bele ba komi ko banga. Lisumu ya Gilles la linguette pour asali na vision ya chef de l'état. Ko gagner ba misusu eza pour ba sali contre vision ya chef de l'état. Bon mituna. Au lieu de attaquer bateau bali ko yiba mais bateau ba komi ko préférer ko attaquer muto azali ko bloquer ba miyibi. Tomi tuna question c'est ça le Congo. Aujourd'hui Gilles Lingette ba komi ko loba oh non azala dauphin ya président Tshisekedi oh non Gilles Lingette azala candidat. Voilà. Wa komi na mbonge belé faut ko éliminer ah tala tanano. Ce qui le balobi que Gilles Lingette azo bonga ma poza la candidat aux élections présidentielles en 2018. C'est que ko bonga mawana eza pozo sala musala malam. Soit sali mabese kazo bonga mate. Donc qui me thème malamu na ye ya ko travailler pour na Congo ndem tezo créer les bitumba. Avec Gilles Lingette na linga vraiment ko kota profondeur et je comprends très bien que bitumba bazo bundisa Gilles Lingette pour aza ko sala na vision mokonzi ya mboka. Bato bazali ko sala contre vision mokonzi ya mboka baza bato babundisa bango te. Alors bato baza ennemi ya Gilles Lingette do baza ennemi ya vision ya mokonzi ya mboka. C'est ça la vérité. Oh bato bazo linga kondimate pe bato bazo linga pe kolobelate. Aujourd'hui, tout le monde se sent libre ya kolekana etandoike kobanda kofinga kobanda ko critiquer bato bazo sala ya malam. Mais à l'époque il y a Joseph Kabila
est-ce que bato bazala na liberté à koleka na betando équipe pour na koloba n'importe quoi? Aujourd'hui, grâce à la liberté d'expression, mon konzambo kazo apesi. Bato bakomi koleka na média sans koyeba eloko ni bazo sala. Azo beta boy po yebi ke mopanzi ba kobenge ba pesi mbo. Siko tolo basiko litini bato bazo sala. Aujourd'hui même na ba oya biso ya ndako. O to benga ya IDPS. Babosani liti na bango. Etienne Tshisekedi wa Mulumba Mobutu Sese Seko aluka pesa mbo maboya. Etienne Tshisekedi wa Mulumba Laurent Désiré Kabila aluka pesa mbo maboya. Joseph Kabila oyo aluka pesa mbo Etienne Tshisekedi aboya po ayede eloko ni abanda ko bundela. Aujourd'hui batu babungisi vision ya Etienne Tshisekedi baye ko se focaliser na corruption, baye ko se focaliser na mbongo, baye ko se focaliser na batu ya anti valeur. Lolenge ma ona jila ningeta zo tela lobino ngana koki jamais ko yamba ba anti valeur ata bazo finga bazo loba mabe po na ngai baloba na bango mais eko changer bola monga na zo sala po na Congo te. C'est un peu ça la vérité du côté Gilles. Merci mon ami Abdul. Comment on a Gilles Lengeti lelo okoye baye même na mayele na été même ata look à travers ça va faire naye même elamba look na elamba bato ko copier. So razaki mutu mabe moi je pense pas que à l'époque les gens va copier wana a ekomi oluzana ngomi balé misatu ma travers ça va faire naye tozuna look a imposer biso teni naye yelamba papa balobi de là linga comme président linga comme dauphin surtout eloko qui est touché nga yake akomi na mbongo belé il faut qu'on éliminer ye mais ça bato azolo babongo mais mutu bato nga fait ça ba a toujours na charisme et moi bo se bo sala ye mabe abengisi ba panzi sango afandi na bango ataisi bango to linga mboka abengisi ba musicien tango boyembaka bato o ba millionnaire tango oyi ba kangie moyibi pa bana ko gérer entreprise de songolo bolinga mboka boyembela pe mboka banzembo ndeko na ngai okolo ba nini pona jila mais c'est Fofana eloko na koki koloba ezali kaka que omoni RIDPS to kota na pouvoir oyebi na Congo mobimba partout dans le monde bato ebele babandaki koyemba IDPS azana bato batanga classe te IDPS bakosala eloko te bato batanga classe bakenda bato bazaboye ba niveau d'études des athées on a tout dit mais à un certain moment ba docteur en droit ba docteur en économie ba 6 fois licencié ba 12 fois licencié UDPS. Donc à cette époque-là, il faut qu'on soit quand même sincère dans Magambo Moussousou. Jean-Marc Kabunda, Augustin Kabouya et les chefs de l'État, bah meka quand même qu'on travaille na vision des chefs de l'État pour bateau batanga qui classe wana. Tout le monde a place maëlle na bango et monanate. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au moins il dépasse les autres aux pouvoir. Na katia pouvoir au biso tozalango. Au moni bato otolo ba bien que bato bazali ko finga Gilles kolobagnon swana ce que otali bato na bazali koloba holandeli bien bakoye bisa que aza communicateur ya Kingani ana soko holandeli a détourné autant de millions peut-être koyoka a détourné 50 millions a détourné 15 millions mais azui munto azo chamakelele na tevana a payé $1000 pour naie à monique $1000 ça suffit. Ça suffit. $1000 coûte ça la rébellé. Bah monsieur bazo même ba $200 a trouvé que non $200 bazo pèse chaque fin du mois a gagné vie. Il peut passer dans l'écran pour na ko détruire mon toit azana vision et chef de l'état le quoi Gilles Alingeti. Gilles Alingeti na minute oyo soki papa basali même tina ba publicité na ba TV ya Gilles Alingeti totala. Basa esa basala ba publicité bazo banga yi chef. Et comment qui moutou na kati ya bureau na pour détourner mbongo azo raisonné 70 fois pour ça la eloko azo tala que si je vais détourner cet argent il chef ba koyelanga mais au comment na soko landeli ba communicateur bazo lobake Gilles azolinga akoma dauphin ya chef de l'état. Je vais vous donner un exemple ya bato balingi ba koma dauphin ya chef de l'état. Ce qui au tali bien même dans le gouvernement, ils à l'Assemblée nationale, ils à la présidence, ils à la partout. Chef de l'État dans le deuxième mandat nae. Oyo a sali pas même une année. Mais aux hommes on a battu babandi koele là déjà poste à qui dauphin. Mais Gilles Alingeti geste moko sali à qui dauphin. Nous avons des gestes à ceux qui to bandi lo ba na TV. Batu mususu bakole. Nous avons des gestes aux hommes qui sageno. Oya zana poste à chef de l'État. TV Zangonga, Abdul, motivation ou ya osala G de 3 ou yuti.
chaque jour le peut être au parlement to yepia chaque jour bon motivation est utile le lenge mona ba wazalendo motivation ya ba wazalendo utwa to ba moni bandeko na bango bazoboma bango c'est par là batali balobi non au lieu to kufa lokola banyama to bundela mboka to bundela bandeko na biso pe tozi totali au lieu que mboka ekene na libulu voilà au lieu que ba congolais balela biso pe totelema to bundela mboka to bundela ba congolais alors awa notre mission eza ya ko dénoncer ozala nani ozala na IDPS ozala na AFDC ozala na INC ozala na kati même ya ACR ce que vous avez tokoleka ah non otengami kotobo était parce que toi balobeli ya peuple toza balobeli ya ba individu mon côté mais toza na balobeli ya peuple pour que peuple va pesa biso confiance il faut ba mona honnêteté na biso donc c'est ça to décider tout ça la moi lobby après parlement na ba verse na biso to ya voilà tout ça l'équipe de toi eza lokola Neymar Messi na Suarez na Barcelone donc ce que ko quitter les trio là déjà donc ce que quitter ça na mbango. Merci. Motivation et outils. Motivation kaka ndenge ndeko Abdullah uti ko poser lisusu wazalendo bazara soutien. Oui. Bazimboka batikele faire des. Wazalendo bazu motivation na part c'est que bamoni ke bazana chef de l'état o lelo alingi mboka. Ndo moni biso permis ça tu ndenge tozabo. Trahison ozo utabika na ba beau frère na ba tata mwasi na ba famille. Biso misa tu pe totali to moni ke non chef de l'état zana bato. Est-ce que chef de l'état makambo asali belé na premier mandat est-ce que yo ki bazo lobelango il est raté balobela raté comme on a Kabila sur télé 50 espace mobimba bazo lobelama ne biso pe to kozala wa lobela te mais bazo lia mbongo to ko banda ko défendre le chef de l'état to ko défendre Somina Univers TV nous tout à campagne yé pour le secteur ba européen qui est président de la République na mboka na ta campagne ta bila balobelité mais biso to zali koloba boye biso tokobanda kozala même ata oza na parti nini ndenge ndeko Abdullah lobi tokolobela yo soki ozosala makambo ya bien même ndeko Eliezer soki atengami tokolobela biso tolingi po aza na nzela na lobi tolingi po aza na nzela soki alongwe na nzela tokoyebisa ete otengami yango bongo lobi na mais siko na minute na ngina bakisa faut voyer baki honorable Eliezer atengami te mais baza bandaki ko travailler pour na bango batengami pona ye c'est ça bato banda ko travailler pour na bango batengami pona ye aujourd'hui c'est que honorable Eliezer asali na mboka oyo banda na opposition na kino tozi pouvoir toloba tozala bato il faut tolongola ingratitude honorable Eliezer a bénéficié ni tokota sujet na sima tanga te azana expérience mais na olinga na bakisa ndeko Fofana na linga na bakisa eloko moko question ya motuya il faut to mituna bato maboma bamona biso bato normal ndenge nini biso batu normal to mona bato baza maboma siko bango bato maboma mona biso ndenge nini so moni mutu moko azwa bimi alobi no honorable Eliezer azwa tanga te ceci cela c'est que yende mutu azwa mona bato batanga comme si batanga te tandis que yende tanga te hello ndenge mona bato maboma mutali bomba zola na fula mona ngolo wala na mbetu moko munene donc eza raisonnement ya bato yo donc ba sens na bango ça la lisuté Abdul Lobi na banza ke koza bitumba ba verse ensemble. Mais après, quand on a fait une cravate, tu réfléchis totalement. Bio bimi ministre, on kumambo gandingini. Parce que tu as droit à flatter binoté, c'est-à-dire lobby penda dio de trois générations sans conflit, tu as une assemblée tongo. Total nenge cérémonie ko banda. Nenge ko sukisa. Kolongo na biso assemblée toye awa. Toye ce ko loba otomoni. Na otoyoki mais akokamwaka moto atanga te des magazines de chaîne à télévision pesa na banao merci na balandi ya tokomi wapi boko prendre que non génération sans conflit eye pour na ba valeur merci à mon Sulubaki merci na équipe na biso Sabino to travailler te mais tozawana pour na bino merci.